la main des diables. Bien aimé, ngana olo samno na alukwa musali nzambe. Problème yate yesu ba finge bonga so ba finga vidéo wana esali plus de 13 000 vues, plus de 13 000 vues, ezaka na 148 ba commentaires ba salinga benchi. C'est pas problème, mais plus de 12 000 nazu appel à pasteur à Congo partout, même ban église, babi papa félicitations pour makamba mboka. Mais peut-être que to sepelite ndengo côté na makamba musique à mokili, yoza pasteur ko tate. Ngana lobibo, na koti makamba musique à mokili, jamais ngana bomona sala vidéo makamba musique à mokili. Mais musique ebeta ki wana, ezali musique normalité, ezala ki politisée. Cela veut dire biso ba omoni bana nzambe na lo ba le peuple de soko moni basala nzambe babani ko fongola munoko yeba ke langage nzambe bandi bilme ndengi biso basakoli to banga nzambe basakoli ya solo o toza pour le peuple o toza teke lokwa ba o bazana bakisha sana banani bazolia mbongo ya kanambe bazokota bazo détruire peuple nzambe ba détruire même église l'église eza détruire nazo yebisa bino magie koti na église na dimanche l'église o mona minene belebele wana la plus na binyo sauté soki eza 10 mi baleka ka solo misusu wana lukuta ya lukuta la plupart l'église a solo bo mona ba mikiana ba bumbu selembao ba pasteur a solo ba mona ba azota toute l'année l'église loka ba la borne ba vraie église ya mona opesa ba exemple bo mona ba pasteur à la borne ba kwisa ba pam ba sala ba miracle ya ko zopana miracle ba ko tabilo non ba vraie église a solo et puis ba pasteur à la borne bo mona ba kena derrière ba politicien ba courir derrière bon. Non, l'église logo la armée de victoire à pasteur Koutino. Tala ba papa John Mboko nde bateya a travailler à sala na contribution. Bino bo mona ba kota na makamba buzoba. Mon premier père na biso ya réveil na Congo. Tala lelo ndenga komba komissie. Kaka na baninga na biso ba pasteur ba détruire muninga. Lelo père na biso ya réveil nazo bisabino bandeko nzambe pona na archibishop Koutino nzamba ko frapper ba te belé ba faux pasteur ba côté makambo wana ba o bazo nyoko la peuple congolais bientôt nzamba o frapper bango bien aimé le départ de Hippolyte Kanambe alias commandant Hippo est comme imminent azo kende kalaminte bino ba pasteur bozo côté bino ba mission bo côté parce que toujours lo bana bino bo lingo yokate to pesa ndaki tala ba Francis Kalombo ba nani ba gouverneur nani Moïse tala bana mayele bangwana ba yokaka ba comprendre que peuple na biso zoyoka ba sani ba changer les côtés mais bino bolingi ko yokate bozo faire souffrir peuple wana bien aimé soki na lobe makama miziki bo limbisa na musali nzambe so na lobe makama miziki c'est par rapport au monde même na Égypte. Moïse azana ndako wa Pharaon na bisengo nyonso wana amoni bazo nyoko la bana Égypte abomi Égypte amoni ba nyoko la bana Israël pardon abomi Égypte mo akimi atiki bomengo bani parce que bazo nyoko la ndeko nayi mais tant Moïse asale bon ezali langage nzambe cela veut dire Israël a comme pembeni ba libérer nzoka tant Moïse ake kuna page 3 sali bambula sale nzamba récupérer le même Moïse kendo libérer Israël bien aimé biso to ba sakoli basako lokola ba prophète Eli Kazadi fire to telemi pona olobela makama mboka moni makama musique to lobaki yango pona ni to kota ki parce que ezali politisé bota la marche tango salami bota la ibisu mona na Olympia ngana sali na Olympia inane na yebi Olympia na bi to sa na évangéliste Joseph tout ça l'évangile Joseph tout na yebi Olympia na sala kuna ezaka na 3 entrées et puis ba conseil nous biso sala secrétaire on ba mbila bazala raté même ba conseil na bambo ba français mindel ba mbila bazala raté mais conseil on ezala ki politisé leki na biso héritier je ne suis pas contre lui leki na biso héritier ndenge zali wana lobi pays soit ko sala grâce héritier comme mondimine ya Yesu na église on na zo diriger na oboyete na obenga na opeksa été mais problème ezali awa héritier azana est simple marionnette utilisée par Hippolyte Kanambe et yango wana epesa biso ba ner kanda fallait to lobela yango bien aimé ezaka ka moi majorité à bateau bazo critiquer mais la majorité à Congolais même musique on baso mka 3 biya pam la majorité ba Congolais balingi biloko wana te na pesi exemple mo bandeko nanga naza mosali ya nzambe naza na droit ya koloba ba juge na Israël bazali koloba
même déjà ma musique on a ils ont pour la gloire en Zambie donc on a droit pas au pexam et bétate pour y a gloire en Zambie ba musique on a bande si la bande na so ba diplôme kombi bazuna mboko bana na so ba kombi ba diplômé ba mama bazwa su ba ZMT musicien ya benda doka ya azwa doka bana bazwa so ba zemi ba tata bazwa mabali zokufa bazokota ba prison likola que no yibe ba musicien bilamba biloko on esila eza immoralité biso ba passer so tozote c'est normal parce que ceux qui to comme pexam musique en Zambie na ba so to pexam ba yamba yesu loka mokolo mais toujours que sa musique est ramener bino et l'autre na gloire pas nzambete bien aimé na loba que na lobi bo critiquer nga na moni 148 personnes bo critiquer nga mais plus de 12 000 personnes azo ba pelti les ba pasteur à Congo partout ailleurs ba maman na église ba frère na église l'autre sona ba bi pasteur félicitations soki bino ba sala nzambo mo fongola mo ko na Congo comme ko sikola. Bien, mais n'a contre musique héritée. Mais n'a contre bateau baza si ma musique héritée. Musique héritée, c'est carrément pour ba ma combat na biso, pour ba détruire combat na biso. Oh, combat na biso comme jusqu'à la fin. Mais bon, mon inde nzambe au biso de bon de la confondara. Si quoi y a un banilé musique définitivement bêta te. Tout le monde déjà en page amnique parce que peuple congolais a gagné. Mouta gagné, peuple congolais a gagné. Oh, bravo peuple congolais nzambe a pambola bino. Donc n'a contre héritée. Bon, limbisanga tamsu na lobaki ke non basale parce que petu wana azo kata mutu makasi babengi e mettre fois balobi tika pona mboka babo ngana mutakasa ete moi je suis de bandundu yena kasai bazo boma bandeko ba auto découvrir sur mikolo comme so 80 fausses communes na maya njili ba découvrir na lobi na ndeko nanga héritier sozo landanga soki mama na yo babomaki na zandu nde babomi administrateur soki terre so on a évité so aza moi subir mbali bon toti aza moi sinde babomi nani wana mama na zandu maman Nazan, ce qui hérité maman Nazaki mamano. Au niveau où pena courage babomi mamano vendredi au samedi là ta veste que no l'empire robeta. Parce que pour nabino vous en foutez et ça va parents nabino te ceux qui bazaki ko violer ba famille na yo na goma kuna nde bazo sala baninga ke bazo violer mamano na misno babomi ba parents na misno hérité. Bino nyoso ba musicien na ba jibe ba wera ba nani ba kofi na ndimite bonye boya obeta musique parce que ezokomela bino te boye bango bato ezokomela bazapi bato lokola bino ba parents ezokomela bazapi ba parents ba bota pe bana lokola bino tozana na mawa ya nini musique un jour naza contre ngote. Bien aimé, loin de là, je ne suis pas contre. Mais naza contre musique héritée au Elie ou bêta parce que bah défait. Bino si vous mon musique même bah ya na biso bah ya Noël, bah tunyo so bah bêta bah jibe bah tout bah bêta bah kofi no lem. Si vous mon bah tiens en direct balance à pas manakisha ça vous na balance en direct. Batakin ba olanda en direct kuna bazo mela ba comment ba ministre ba mikonza mboka mboka eza na cri ko rebo wela ba concert nzibo bon samboka bozo mela champagne parce que musique ezo beta na Olympe. Vous trouvez ça normal? Et quand nous parlons oh ba faux pasteur, ba faux prophète, les pasteurs doivent parler. Nous sommes des juges. Na Israël dans l'ancienne alliance bazali so ba moni prophète Esaïe abimi bazolenga ba yebi ke muto aye koloba azo zombisa batu nyonso na nzela. Bien aimé, nous sommes des bouches autorisées nzambe so bo moni so to zu courage à le makama mboka na cela veut dire langage nzambe bani mboka ni kosika et na lobi na bino lokola mosakoli ba sine bandi na ndimi souteke mboka neza na 2 mois libération mboka na ndimi ngote na kombo na Yesu bien aimé et yangona bien aimé soki to na lobaki ke héritier to sale bo ba ko sale opération bo ezali pona to bangisa héritier po abeta concerté mais héritier zande ko na biso jamais to ko meme na justice jamais to ko meme na prison loin de là au moni mwana mketa mso lobi maloba ko banga na maloba to ngeto bangisa mais bien aimé et au sein de ni to porter héritier plainte ou bien toujours danser zo to mema bango na ba Jésus ça sert à quoi héritier ko tunde zali a biso photo bonde la pona ye so to occasion en kuta na pone to PC conseil a bongo la mutema yamba yesu le comprendre mobikizi il y a des choses où on a parlé juste pour faire taire héritier mais comme le petit n'a pas compris bon à kuta na justice française à kuta na justice française la justice a tranché. Bien aimé, je ne suis pas contre la musique, mais j'étais contre la main de Hippolyte Kanambe qui était derrière la musique d'hérité pendant que les gens sont en train de mourir au Congo. T'as la même Congolais na biso Brazzaville, ba Ivoirien, ba Cameroun, ba Ivoirien ba raisonner pas oh ya ba maître, ba Ivoirien ba raisonner, ba ya qui na marche wana, tout le monde ba Marocain, ba Algérien, même Mindele ba zoleka, mais pourquoi ça? To ba zo expliquer ba Mindele makambo zoleka. Bien aimé, je suis un homme de Dieu honnête.
Je crains Dieu, malgré que je suis imparfait. Je ne suis pas contre héritier, mais j'étais contre les concerts d'héritiers. Les gens, la même mise de Hippolyte Kanambe qui était derrière les concerts d'héritiers. Mais je ne suis pas contre héritier. C'est comme Jésus disait, Jésus aime les pécheurs, mais n'aime pas les péchés. Moi, j'aime l'héritier, mais je n'ai pas aimé les concerts d'héritiers parce qu'il y avait une main des diables et de Hippolyte Kanambe derrière ces concerts. Vous avez déjà vu dans la salle en Olympia. Si vous avez Olympia, tout le monde a sécurité. Dans la salle, siap incendie. Bien aimé. Na lobby na bino si bon mona en Olympia concert mobile, gendarme, hôtel mandé, les concerts étaient diabolisés et politisés par Hippolyte Kanambe. Jésus-Christ de Nazareth, le roi du Congo, Nzambe ya Almoloto babomaki, Nzambe ya Pasteur Lukusa baboma, Nzambe ya Coutinho Fernando, oh le ba comme si, c'est Dieu là va venger pour le Congo. Nzambe wana ko silika pona Congo. La Bible déclare, Psaume 115 verset, Psaume 105 verset 15, la Bible dit, ne touchez pas, mais ouais, ne faites pas du mal à mes prophètes. Bo simbi basala Nzambe mingi. Bobomi nani Alain Moloto. Comme si papa la biso Coutinho Fernando Bongo. Notre Dieu qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth va venger pour ce pays. Ce pays a trop souffert. Bo violer ba maman nani, bo salio bokoko ko sala. Mais Nzambe agoni. Bien aimé, soki balobi mondimi moko bo ayoki batu po ba otonga mondimi na bia ko église pangano de je m'en fous. Au moni porte église wana ezaka munena ofongoma ndengo koteka ndengo obima église wana pe batu ba okota pe ba koya au moni convention ba mama tonga to sala et raté ngamo na soki décision parce que maman abiso mususu azo voyager o maman nga na tela mutema l'église pena maman wa yemba na tela mutema na tanga kombona te azo voyager yem ta soki décision to annuler ni wana mais tozo bande la convention ba maman na ba oratrice mususu na batu mususu ba uta peut-être Congo kin na mois septembre Jésus-Christ sera élevé au nom de Jésus. Bien aimé, Yesu azaki na 70 disciples, 58 bakimi atika na bango 12, ti lelo atika la Yesu. Bien aimé, Satan a bengane na royaume d'ici, quand c'est royaume d'ici au kufa. Biso lelo to na posa to kompeta royaume d'ici malgré akima. Asundola musique, ti lelo musique beta marana lola. Bien aimé, ko kansate ko na quartier, ba to balobi na na téléphone, oza mwana nzamba ya otanga la Bible bien te. Siko Yesu yo sambela, ba finga kaiti, ba critique ke partout ba poni olonga mwana nzambe te. Poni tolonga basala nzambe te. Bien aimé, ba faut ba critiquer biso pour na cause juste. Sur 13 000, mardi, vendredi, comme il y a 13 000 vies, 148 injures, mais n'a eu au moins 12 000 personnes qui féliciter, maman ba église, maman ba comprendre, papa ba église lelo, ba féliciter, ba passer, bino ba passer football ba pona Congo, ba passer boteki Congo, boke, biso ba passer la Congo, ba comment ridiculiser le Congo, ba teka mboko alikola mbongo. Mais les gens qui comprennent, bah comprennent. Bien aimé, au finga, nous devons parler pour le Congo. Et ma concert, ça ne me concerne pas, mais on a parlé les concerts, pas pour hériter. Les petits héritiers, ça n'a rien à voir. Petit Batazane est innocent. Par la même mise de Hippolyte Kanambe, va utiliser moi. Mais moi, Mikolezo et mon regrettable, poni na sali peuple na Congolais. Bien aimé, na une révolution française, première révolution, et Mobutu. Deuxième révolution française, ba kataka ba tumitu. Au moni révolution italien allemand, itile ba changea ba kombo. Bele me binu bozo kote la Hippolyte Kanambe pona mboka wana. Mais bogo seka bien mkola suka. Au moni ba kafelana, ba osala ba sous-sol, 5 sous-sol. Les gens comme les Mendela bo fanda na 5e sous-sol comme des prisonniers à vie. Bon mona pas sur bana Goma bazomona, bon mona pas sur bana ya Kasai bazomona. Binobo monango. Et puis bien aimé, tu es ba patron belé bazayi ba patron ba sakana na batu. Mais ba kufa mabuma ko vimba ba kufa na ba Suisse na ba prostate ko ndimateka zalaki patron. Bobandi ko nyoko la lete ko nyoko le bandana onkala. Bino bogolega me peuple congolais otika. Bogolega me Congo na bisona ba diame ko tika. Bien aimé ya ngai mwana na bino mboka prophète Ezekias mbuku na ye ko répondre bino que musique bisoza ba juge il faut to loba. Tolobaki makama musique héritier pour ni parce que musique on est politisé ba ni ba défier biso ba peuple congolais biso ba combattant biso ba révolutionnaire ba défier biso ba signe spirituel nzamba tiaka biso ba concert on betami kombe la li spirituellement ba neutraliser biso mais ndeni concert betami était spirituellement to neutraliser bango et le départ du Hippolyte Kanambe est imminent. Nzamba pambola bino
bofinga te na otika la prophète Ézéchias Mbuku et yangwana pe bato bofinga nga bozui ba réponse na bino pe bino na bi so muta osala vidéo muto aza intellectuel o critiquer débat no bi a pasteur moni lobi maboko lo babono moni maman mo akomenga pasteur en tout cas vraiment occupé mingi na ba prédication ki na ba bilora boko kota no buzoba na te bravo pa maman na répondre na bi témoin to lobela ne makamamboka concert ka to lobeli po eza politisé mais après concert héritier moi ba ya wera Noël ngiama ba bana musical est-ce que